Mbote na bino bandeko eza wa bino mama Henriette Kilungu Shembo na telemisu na pesa bandeko na nga YouTube, Facebook, famille biologique na nga nyoso ba mbote na bino. Lelo lisusu na pesi no mbote na sengi na bino bokota na Henriette Kilungu Shembo TV boko retrouver ozangaki. Lelo toza kolobela likambo tokoti mwana politique. Po mama na tana linette na nga po mwa moyo ezo déranger ngai. Oui, bon, émission après bon, kolate lango peza linette. Na mboka na biso bandeko. Mboka na biso Congo mama. Ko fandela kateka kama makusa. Bien sûr, il faut ça la makusa po papa lia bana balia. Moko kotaka na makambo mboka. Tango sisi makusa na yo, mwasi. Telema fongola radio na yo, fongola télévision na yo. Yoka pe masola mboka ndenge ezokende. Po soki samboka no yoki masolo nango te. Oko vivre ka un jour bande kono baza kuna. Oko zonga ka Congo te. E bongi tolanda ka moko masola mboka po to eba nini ko soutenir. To sana ndeko na biso Elizie Tambwe mwana kololo pango. Mwana kololo pango bakangaki tina likambo ya diama oya mutu. Mutu aluki diamana azwi diamana ekabila ki ko boma mutu wana. Famille ko pesa sango pe Elize. Elize lo bate boni. Elize ko pesa sango ti pa bandeko ne bazaka na poto ba histoire na histoire ndenge ezoleka pona nini bazwi bakangi mutu. Kabilo lingini na mboka na biso. Soki ngana zalaka na manduke kaka ndengo moninga mwana mwasi boyi. Me ngande na kota na boma yo na zwa pouvoir nga na telemi place wana. Soki batu musu bazoko kozwa pouvoir te mengala linga ko penza na botolo pouvoir na maboko me nzamba asala okangi Elizie pona nini mwana ko lopango yoka kombo kolo lopango mwana pays apesaka bandeko na ete nini apesaka bandeko na ete nouvelle te pona nini okanga ye ba mama bo telema balobi mama nda telemaka ba mama mbujimai ba mama ya kananga ba mama ya bandundu bandaka Kisangani bolema. Ba mama ya bandundu Equateur nyema botelema pona ndeko Elizie bola tamangwanda botambolela kabila la mutakala amona elokaye yoka sako bimate eza mboka neto kite mwana ko lopango kabila ko bima prison nani Elizie ko bima prison yo kabila ozana débit po ozana fin na yo ozana ba débit succès okozana soukano un jour ngo ko senga ka ba congolais pardon congolais moko ta ko comprendre ko côté po baby simbo kanabiso o baby simbo kanabiso baby simba na mboka na biso ndelo soki ba jeune fille ba komozo ba zimbe ba 13 ans 10 ans moi na sebi mobile tina 9 ans eza pona yo kabila o ba ko diriger mboka na biso ba congolais te un rwandais na mboka na bino bazo bongsango kitoko kunya na Rwanda bala bazo tanga basi bazo bota bien na maternité bazo futa hôpital mais oye ko baby c'est pas baninga pona nini okozana suka na yo tous ces pays ici bas ndengo bomaka papa na yo na manduki yo pe bakobomaka yo soki ngai nazalaka na manduki nazalaka na armée mobimba mais nenga ko kitela Kinshasa na boto le pouvoir pesa face à face mais ozala ngongano ekozala ya suka lelo toilette malongeza na Kinshasa te tanga Mobutu ezaka chaque samedi salongo na kati ya mboka bama bakosala bakokomba Congo ezalaka bwekala ozomona babalabala propre matiti bakata ozomona banzete kitoko Congo ezalaka boye pour chaque samedi soin ezalaka mais lelo kende na Congo pasi pe mawa Bat paso préfère que nous fassions un hôtel qui va qui fait un bandak pour eza bien te kabila ni nyangozo ki la biso papa ni kaka tika Elizie wana kimia yo kasi ndengo zo boma kana yo kokufaka te okokufaka Elizie wana ko bima aza mwana kololo pango yoka kololo pango mama ko fanda kateka pitambola tambola ko fanda kateka na cuisine ka kolamba Kofanda kateka ka biloba loba fongola ka pe radio fongola ka pe télévision talaka news balobi pe na mboko fandi foko baka news mboko fandi tozana kati Australia to yebi news awa talaka pe d'origine eskato uta surtout ba mama na zobetela sete mbande ba
talaka makambo mboka mais yo pe mwasi telema fongola news oyeba ke news ezokende évolution nini okotuna mutu mususu oyebi ndeko Olivier asalaka nini nayebi te nga na kipaka na ngai te. C'est quoi ça? Une Congolaise outi Congo batu no yebi ndeko Olivier bike na yebi ete na kipaka vine ete na yeba ka basalaka te take se aza mutu azotelema na nzela balabala manduki ekobeta Olivier azozula biso ba information ni batu bakokufa lelo po ni batu nyonso komoko landaka Olivier na bamama ya zando mutu oza un problème aka epa Olivier namoni nda okoza ata président po abundi mingi masaso ne betaka me babetaka me akufa te abangaka te bamama botelema bamama ya Afrique botelema po mobala na bima botambola bosala marche na bapapa ba jeune garçon bana masina njili banda lemba boza wapi bobima bosala marche pour la ndeko na bino azona kabiso information po abima un jour nzamba kosala Kabila keba oso mona wapi président mobimba oke no changer mandefu no chango tentira pembe Kofi atie yo poche to ba yo poza musicien na kutie oza danseur à Kofi yo danseur à Kofi mobimba check la biso ba bandevu na pembe et oke no kanga Olivier mwana kololo pango yo étranger c'est quoi ça e bandi ndenge nini Kabila e bandi ndenge nini mukolo yo bakokanga kayonge funa za na mbeli na kokatoka na parti ya mabe na kalingi pe na liango na munokoto na liango mubesu po eba niveau ni Kongola yini yo po eba niveau ni Kongola alingi yo te Kabila biso to lingi yo te tika mboka na biso Olivier o mata mwana kololo pango o mata okita yo monsieur Kabila un Rwandais Olivier akobima bana poto to sengi na bana poto ba général Kelly ba Bokechu ba Adombo boza mingi ba kombata botelema bobanda marche na bino ndenge bobandaka babimisa ndeko na bino wana po abundelaka makasi po toyeba ba nouvelle ezobima na kati ya mboka na biso na makambo mosusu bozosala ba marche na likambo bakangeli mpenza mutu na biso journaliste monene yaka tina po ta koconfirme ba information ya solo bozokipe te bofandi nini kaka botelema ba kombata botelema bosala marche Kinshasa sala marche bana Londres bana Belgique bana Bruxelles Italie partout monde entier Congolais azali botelema nde bana ko telema tanga mobutu bola kisaka Kabila ke boza ba Congolais boza ba Rwandais te boza ba Congolais yaza Congolais bino boza ba Congolais yaza Congolais bino boza ba Congolais te bola kiseke boza ba Congolais bosala marche ke ndeko na biso wana abima Kabila n'a pas droit ya kokanga ndeko na biso Olivier mwana kolo pango yoka kombu ya solo pasa mwana kolo pango musala saka esalamaka ba Congolais botema situ bino boza na kata Kinshasa ba mama ya zando boza wapi bana masina bana njili bana matete bana lemba bana makala boza wapi botelema ba mama boza wapi botelema Olivier abima tozana likambo Olivier mwana kolo pango tambwe abima bana poto Angleterre Belgique France bosala marche Kinshasa marche koto ponde kona biso abima Kabila wu okozwa zéro lidodo suka no ekozala bato akala étape na bango elekaka yoka soko tikala milele Mobutu azala kala tikala ki milele akenda te papa no azala kala tikala ki milele akenda te kaka yo ndoko tikala yoka si oza ema te lidodo ozo bima eza likambo ya tambwe mwamba mwana kolo pango ifwa bima bosala marche botelema ok ba mbote na bino nyonso ba combattant ya monde entier ba obaza na Australie bazana ba Melbourne Adelaide partout ba Congolais bazali botelema pona ndeko na biso abima tolingi te toka abimi makambo wana ezo makambo wana esala contraire ekanga bango Olivier te biso nyonso tokela liboso pona to baketoza Olivier tambwe mwamba mwana kolo pango abima ok bye sali bambote na bino nyonso
Ezawa bino mama Ariette Kilumbu Shembo TV, bokota kota, bomi abonné, na chaîne nangai, bokukuta masolo ya kolamba, masolo ya conseil, masolo muke politique tokota. Po eza mboka na biso, il faut to sa makasi toko traper politique to yebaka information. Na sengi na bo baza na kati ya Australie na mboka na ngai, soki boza na besoin likambo na fête. Likambo ya anniversaire église. Likambo ya baptême communion. Anniversaire à mariage 50 à 100 ans. Benga ma Mariette na 0470 427 197. Azana service na e. A kolamba. Meni ekote pa na bino. Bino moko ko polémiquete. Avant ko polémiquer kama mutu. Lan zalaka na preuve. Pe zalape. Tango ko mekabilei. Omuki mungu eleka ki eza mabe kitoko te ndia ko polémiquer. Okendeko. Ban Australie, o bazaka makamba ko polémiquer na senga bino bo polémiquer te. Mekanzo to nitinga pe na meki. Oza mwasi mekanzo to oza mobile mekanzo to ninga pe na meki. Bo polémiquer te, bo ba ko assista ka batu. Bo ba ko soutenir ndeko. Ezate ndeko no azali wana. Yo ozo ke no ko benga chinois, ozo ko benga japonais ko lambela yo. Akoko kende kuna bo pesi mbongo bo dépasser ba $20, ba $15,000, bo ke kuna ba lampe biloko malonga te biloko akopola. Baki kolamba bino ba puku balamba bino ba nyau bo obimi na feti ba to komo tonga to na feto balamba baki kolamba ba mindele tolie biloko akopola biloko a bien te mievo benga ndeko na yo soutenir ndeko na yo tika zuwa tika orgueil soki na bengi mama Henriette Kilumbu Shembo TV la reine queen akomata mapeka te ezande ko salisana soutenir ndeko bino bozaka na habitude da ko ya ba polémique bino bozaka na habitude da ko loba ko finga na yebi bino donc bolinga biso tozala kati ya mboka tolingi pe Australie et avancer liboso ndenge na bamboka nyonso eza ko avancer tolingi te tokanga mesika moko kolamba kaka biloko moko wana bozwaka mongo mpesaka ba chinois bopesaka ba japonais bopesaka ba ekolo musala mlaka biloko solo akopola mama ba fête nyonso bazokende ba bibisi mongo pamba balobaki babengaki bamindele bakola bametolie biloko akopola tolie biloko ebela te mieux vaut benga ndeko na ya mboka mama. Ok, bye bambote na bino likambo na Élysée ba mama botambola ba papa botambola kolo mwana lopango abima na prison kuna. Bye.